Parce que le dernier bando attaqué jeune frère on a depuis quand? Oui, parce que moi kala quoi. Abandé quoi attaqué depuis kala. Parce qu'on a des Niles, na ino sibi, na naza mwana. OK non, so qui ba na pepo ino sibi ba za la mwana autobot. Ouais. Banza London TV. On a profité venanga de Niles pe. Au fait, moi on le pape que otala gaite na YouTube eza omi kosa. Mais il pas Alexa Maelende. So qui a prophète à solo Alexa Maelete. Imagine un jeune âge nanga à la TV. Comment il vient moka alobaka librement donc il pétage na yemo alobaka. Et aolobela neti makambo mwana muke netinga na ba méchanceté Banza London TV. Abandé quoi attaqué depuis kala. Parce qu'on a des Niles, na ino sibi, na naza mwana. OK non, so qui ba na pepo ino sibi ba za la mwana autobot. Ouais. C'est que moi na ino sibi pe so gas aleli ba so pe de Niles ba vandi sa beta ba shit pour moi la mona el roi buneko o bobenga ngo jouer. Ah ça c'est la impolitesse comment impolitesse na kana nga mais o de Niles ya osala ngo za impolitesse te. Un pasteur azozo mi pende ya moi na mwasi. C'est l'heure de vous informer, amis téléspectateurs et mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Ndembanza, London Télévision, dans votre émission Totika, Place de la Culture. C'est toujours la voix de votre humble serviteur, M. Mago, l'apôtre de tous eux, le journaliste, autrement dit, Mobali Nzambe. Tu peux se merci, et pas Nzambo à Pessi Sopema, ya ofele, santé, ya ofele, liberté, ya ofele, parce que bien, au Balankata Bakoma, Mamsuna Katia Bassal, Mamsuna Katia Bassal, d'urgence, tout le monde sur mon colalo, et on toujours reconnaissant. Et pas un Nzambe parce que Nzambe mon colo va faire. Aujourd'hui, il y a encore mon journaliste, mais à comment on a casquette, il y a analyste sur le sujet na combo il y a Trésor Bolembo. D'ailleurs, au message na kata de Banza TV, c'est un message qui parle très bien. Tout sur la mouké affaire inosbi na venabiso prophète de la nation de Niles parce que tout le monde m'a ramé bano moi va mususu. Alors, na masolo qui dit vrai, qui dit faux. De Niles, il paraît qu'il n'a qui pas innocent. Basola akoma communicateur comme porte-parole na ye et simité ba moni ke via za juste tena maloba na ye aza muto achana pa pamba to ye mona yo sa les Michel Gol ba ke non innocent dans le Europe ça a été parce qu'il y a si mambongo de bossa innocent il y a bana makamba vie il bossa innocent dans le moto ko contribuer pa na ye et puis li solo oyo bazobeta il y a contrôle une aussi bien dans na mobile à Jennifer Lopez comme l'équipe je pense que au cours de l'émission il paraît compagnon bassin niveau à Goma il paraît normalement basé maramoser dans basé c'est on a des lignes similaires azo s'attaquer makasi et pas innocible mais tout le monde peut se monter innocible dans la TV amega roloba les communes les entre yena des lignes mais tout le monde a beaucoup plus suivi l'absolu des lignes azo le belango alors tu décortiquer on a Trésor quand les mêmes personnes les mêmes prophètes à sa émission n'a pas moins de commissariat beau à sopler ba flair à sopler ba faire alba volant pour mais les mêmes personnes le lot à balso maintenant même attaquer innocent dans mon amoké sur la pour ça a baigné na concert ou bien a baigné na anniversaire et ba ne ba fête anniversaire hier il y a pour abéter l'anniversaire à Bana parce que musique il y a Bana. On va essayer de parler avec Trésor Bolo Bonakati Michel. Merci à toi pour la présence Elton Mbondo na peso mbote donc mon ko ya balobeli ya pati be comme lady maître on a mutnanga kana menga mutubile on a comme na tongo na peso mbote. Merci à toi Bob Kokisa na réalisation ainsi que de Bruno original. Alors j'aimerais d'abord avant d'avoir Trésor Bolombo donc pas banser sur générique il y a des bandes zabo toujours à tokocha Trésor Bolombo vidéo. Okoma lokola de Banza TV ekozwa yo ta bakata manef boga batika manef boga oui. On ferme les prisons on ouvre les écoles ouais si de Banza TV c'est à toi yo nazabia ba kombo Pierre ngaya na yeba ate la ngombe mbongo yo cobra yo neto ba na portugais mais félicitations parce que on taper on taper on beta bazo pour essayer analyse non presque tout dans des Banza London TV ngaiti yo na des Banza OK London synergie travail à synergie et avec les réalisateurs aussi Bob Kokisa c'est son travail. Il y a on est ça qui tous à la vraiment les tout ça et batunu sur ba pesa biso confiance il y a Olanda biso il y a Ochaka ba mega na bango et lui-même le créateur de ciel et la terre voilà Seigneur Jésus-Christ au biso to kama pana parce que ceux qui les autres vraiment opportunité à loba moi bien beau et ça parce qu'il y a des biso sagesse et intelligence donc ça va voilà
Tobeti ma solo déjà, Tobeti ma solo est Innocent Bina prophète Denis Les. Donc tout le monde a Mikolo donc ma émission surtout Denis ça resala c'est charné na Innocent Bi ya robé ngaye mona muke abeta la musique abana mike et musique neza musique abana mike za ba musique donc ya ba âge ya bana na ye donc Innocent Bi dans le niveau na eta sima mbongo liboso na ye donc marambe belé kara eke ezongi rien ali parce que Innocent Bi azaki na émission pa ya sango na pesi mbote Denis il paraît ayaki pe avec un programme na sango mais ba kutani ba sona Innocent Bi il paraît fallait que Denis ça bana kolobela Innocent Bi akoma porte-parole na ndé toujours il paraît akena na idée wana pour akoma porte-parole Innocent Bi ba ki ba robenga iblo mo bongo après faire des comptes mais européen ça y est transport les dans la radio solide on a moins motivation de transport mais là moi j'y mais et bien mission surtout nous vient sur Denis ça va là à wangani ba transport oh Innocent Bi PC le côté dans le kuta donc nous atika au câble mort moi on atika au salaire comme on a bi gozo mon a vu juste à monter internet il ne vous ani par rapport à ça. OK, merci Mago vraiment merci pour la question Mayo et nous profiter sous Suna Pesambote na début original 3 fois Arena les coordonnateurs de cette chaîne de Mbanza London TV pourquoi pas il y a Molobeli, il y a Bateau, il y a raté donc les porte-parole célèbres, il y a Patrick Bekami, tout en aïe, Elton Mbondo, salut à toi et Trésor Maïndo, mon frère que j'aime beaucoup, tous ensemble. Margot Moni, na olinga vraiment ba toi saisir biso moi bien, poto loba, ndenge ka to mesana loba. Quelque part ngala lobaga, muyibi aliboso, ezara mundele. Mundele soit valorisé qui muibi nae mais mutu mwindu azwa muibi wana aleka même mundele parce que mon voleur les a ba français ba mindele ouais OK ouais alors quelque part pe na vie à mutu hypocrisie les arabiens OK na éviter ba te belé ba rozala étonner mais dans la vie il faut être hypocrisie ou être hypocrite pardon au jouer na hypocrisie ça va t'aider. Bato belé kamusa bango ndenge ba Nigeria ka bato aza hypocrite. Tu peux être pasteur. On ne peut pas dire que nzambe soki a bengiyo akolongola ba défaut nyonso epa na yo. Est-ce que bi moto moko na Bible banda ko sala ba bikamusa belé azaki na kunki mais kunki wana elongwa ki ete mais ya banda obikisa bato bazaki na ba maladie. Donc Nzambe atika keloko moko na vie ya mutu pour atali sa gloire na ye devant bateau bazo comprendre Nzambe. Na lina lobelo mot très important pour na ancien pasteur na biso. Ancien prophète de la nation de Niles. Ya on a tout na reloko moko boye. Démon azo circuler makasi. Et puis Satan a vraiment Église corps du Christ. Satan a utilisé l'église makasi ya bundisa yango derrière Denis Les. Mais nazo ya bisayo. Kilo hein. Donc Satan diable azo bundisa église corps du Christ makasi derrière Denis Les. Crédibilité zati. Lelo na oye bisayo. Soki le pasteur va perdre crédibilité na bango. Mais Denis Les ça du nombre, il y a destruction. Il y a vie chrétienne, il y a pas pasteur. Est-ce que tu peux imaginer Moutuloko la pasteur de Nilesi, soi-disant pasteur. Asili sa valeur ya famille Lesi. Na zoloba yango, na yebi makambu na zoloba. Na lanza koko ya Roger Lesi. OK? Na zoba enseignement. Soki lelo na robeta lisolo ya Bible ya ta 2 minutes. C'est par rapport ya fruit. Oh, bimi et pas à Roger Lesi, mon père Briali Chilumba que j'ai sali. On comprend mon frère. Mais le nom a royé bisayo, sala essaye oyo. Même il n'a pas église. Va inviter Roger Lesi. Va inviter maman Rose Lesi. Va inviter pasteur Nangaï Moukwabili. Va inviter pasteur Nyoso oyo bazo héritier. Comme ya ba Lesi. Na limite que soki aye na église moko alobi amen 7 fois bato ba ko répondre 7 fois. Et ça impossible. On a ni impossible. Et ça identité o Denis Les alati sa famille Les. Identité ya mabe? Ya mabe, mais Denis ça na identité ya mabe. Soki lelo bato ba comment ko critiquer ba serviteur de Dieu. C'est par rapport à ba propos na ye.
comportement naïe. Hein, mon frère? Il faut avoir éthique d'un serviteur. Ok. Ok? Un serviteur de Dieu, il faut avoir éthique d'un serviteur. Okoki ko lia na nzela te. Okoki ko suba na nzela te. Okoki ko swana na batu na nzela te. Oui, un peu d'alcool. Nous qu'on met l'alcool ou on a tête devant tout le monde. Oko pengwisa combien de personnes? Il y a des fois yo za na maîtrise à maîtriser l'alcool ou on a. Oyebi yo soki na meli un peu de vin et ko pesa nga appétit ou soit vin on a pego ça la service ya Nzambe. Mais quand bébé spirituel a moni yo, ozo me la vin, ote ya ye nini puis ye ndenge ozo kende akopanza sango nini pa ya bato azana bango. Toza ba pandisango photo lo ba clair. OK. Est-ce que que pays na biso eza maladi ba pasteur ba contribuer trop na destruction pays oh ba tout le roi ba deniles. Ils n'ont subi à ça là ba exploit. Papa na lobaka na yo loko moko bo jeune frère wana za muto photo protéger na musique ya Congo. Tout moment ba émission de ça. Oyambanga dernièrement awa. Na loba eloko moko boy que eza na seul artiste oyo ba star américain ou ba star américaine ba bengaka ye c'est inosibi lelo solution yango e monani eza na mutu moko akomela nga wana alobi ke est-ce que yo zala ki place ba star américaine ba obenga inosibi mais to landaki pardon Ricky Ross awa évidemment l'histoire Ricky Ross on peut créer trouble to ko solo la makambo ebele parce que biso to sala ba analyse to lobela Fally Ipupa to lobela David Beckham voilà to lobela Fabregas na Patrick Beckham to lobela o mona tangi kombo na ye parce que David Beckham oui Patrick Beckham pardon merci beaucoup to lobela Ferrego là to lobela Werson to lobela Jimem Piana Kofi Olomide pourquoi pas Héritier Watana biso Bashulai ba Tontola ba vient nga confort ça venait depuis tout papa nga lokwa kanza vient nga Félix Wazegwa moko bongo que sali to lobela bango nyoso soko sali bien to lobelo bien biso to za TV à anti-valeur très bien biso to za TV à logique o ya kalawana voilà hein parce que lelo ndenge to lo baboy soki makambo ma finga et s'arrêter ba musu copie na bango sali et koufi et koufi on peut pas biso to robo ma copie na biso très bien alors tant que to zo lobela ils n'ont sibi aza jeune frère moko il faut te protéger na musique ya mboka na biso papa agi nini aza nango on comprendre papa infériorité et kontaka par rapport à agi ya mutu ils n'ont sibi carrière oyazo kende nango ou bien carrière oyaza nango biso ba congolais faut protéger patrimoine wana est-ce qu'ils ont bénéficié oyo Deniles azo sala pa na oui Deniles il a bien dit mwana wana soki bana nanga baza na fête ya anniversaire yende fois ya bobeta musique siko mwana ozo benga ye mwana na yo na ye nana komi mwana et nana komi papa ça veut dire est-ce que moni déjà ils n'ont si bien leki na TV personne pour la démentir non ou bien koloba makambo Deniles sabandi ko attaquer est-ce que Denis abandi attaquer jeune frère on a depuis quand oui parce que moi kala ko abandi ko attaquer depuis kala mais ce qu'on a Deniles na inosibi na naza mwana OK non soki bana pepo inosibi baza na mwana autobota ouais c'est que mwana inosibi pe soki asaleli bazo pe Deniles ba vandi sa beta ba shiti po mwana mona elo kwa buneko o bobenga ngo jouer ça c'est la impolitesse comment impolitesse na kana nga mais o Deniles ya osala ngo za impolitesse un pasteur azozo mi pende ya mwana mwasi aye na télé abandi ko adorer mi pende wana Deniles ya te ya biso te ke kokota ba reza mabe Deniles ate ya biso te ke kindumba eza mabe Deniles ate ya biso te ke kolata ba miniji pi devant ba parents eza mabe mais lelo asuki wapi to longola sentiment moi je suis pas là pour na ko injurier Deniles Nzambe alongola ka eloko atiakati ya mutu te mezala ka étouffé voilà étouffé comme étouffé là vous avez OK il faut zonga na makolo Nzambe mon frère non zonga te défend fasadi oto omonela Deniles eza genre na yete to yebi ye na nzela wana te Deniles a cause na place yo ya za wana te mon frère na peso exemple est-ce que oyebi ba impact hein na ba succès na ba valeur ba pasteur loko amutombo kalombo Léopold Lazaro o mona na ba anti valeur ele kana mboko non hein mais oza sirke ya za mutu te ba autorité ba approcher ka yete ba za na besoin ba approcher yete mais azana éthique d'un serviteur très bien
ça la hypocrisie. Voilà pourquoi ils ont gardé l'unité naïe. Ah. Hein? Donc papa mutombo ça la hypocrisie. Mais papa nazo yebisa yo quelque part même yo Margot nengo zawana. Il faut ça la hypocrite ko yede yo. Hein Margot, on a journaliste ou star, ou un produit remarquable. OK quand on a kumoko boy babimisi foufou, ba tche yo po ye o bandi golia. Est-ce que au garder dignité na yo? Ah ouais. Hein? Mais des faux ananzala. Garder nzala na yo ça la hypocrisie, té na auto dame. Mais soko bimi na ko tali gauche au tali droite, nana 5000, malé à 36000 écouter nga. Au moni be na mère moi lamba pondu bien. Mais j'ai il y a un côté à Betty Foufou bimi wana qui peut croire. Au jouer na hypocrisie de très bien. Et ça très important la vie à mutu. Mutu ko saoti. Ko sale la yango na ndenge ya mabe et komi mabe ko kufa mukolo msu pe na nzala. Mais ça na ba place yo soko komi place yo la faut jouer na hypocrisie. Bato faut pas comprendre la position na yo mbala mon côté et qu'on diminue valeur na yo. Par là tu viens de le dire quoi que la mission va comprendre position. Bato faut pas comprendre na place naza. Nazo telemela ancien serviteur de Dieu de Niles. Est-ce que na mamanza mais ancien serviteur ndozo benga yo zo sinomé to azazasi. Margot, est-ce que la Bible zolo banabiso racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours que Jésus-Christ a Jésus revient bientôt. Bientôt, on est là avant-hier. Bientôt, on est les capés dans l'année passée. Les autres à présent. Aïe nanouté. Mais ceux qui ont eu après mission, il faut évacuer lui ils à la gati. Oui, tu évites. Hein? Papa il dit na bala bakufa. Oui. Prophète Ibolia. Prophète Ibolia bakufa. Oui, combien de pasteurs batika mukilio bakufa. Nazo benga ya ancien serviteur de Dieu pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant Denile si alobina nous teke à se repentir et pas nzambe. Poto yeba ke ya se repentir, il faut bantivaleur oazo salati kango. C'est là. Voilà pourquoi on a bien ancien serviteur de Dieu. Tout à la claire parce que tu qui masimangonga. OK. Trésor. Olobi ke abani ko take inosbi moi banda kala. Ngana landi na émission mingi ngasa ba confrère albia kenaki et pas sango na programme fagale ka pas sango. OK. A comme pas sango kutiki a sango nda yebise ke inosbi pe aza aw. Parce que ça fait longtemps que on a attendu sango a tcheba en contact. Ba solo tout consort. Mais à ma grande surprise de la version moko tu ma moko ba communicateur ya inosbi o taki pa ya kulutu waje ko akoma pa inosbi albi akena ki ko yende ba yebisa ke inosbi aza pa sango ndake mbango akiko senga ke akoma porte-parole inosbi qui pas qui est à répondre était mais na sina respect inosbi a du transport a PC abi futa transport à la fin de compte abani ko benga inosbi ya mbachombo te bilo mwana mwana tantema inosbi ya téléphone te ndé ya yo fâché na yo ba makamone ko ba na télé ayo ba na télévision de no ba transport ba pesa ki awanga ni me vele sabi ki no se ba tika ko pesa eloko moko te ba solega ko sola so itembe sango aya lo. Merci beaucoup Mango. Au monde to sala ba émission il faut to contrôler ba langage na biso to contrôler ba place ni tout ça. OK? Pourquoi na lobi bongo? Et morgue pour saboter morgue on a bien baillé ba keza morgue ya mabe mukolo bembe ko pola na kati mais tout le monde baye bien ko keza morgue mais pour baillé ba keza morgue ya mabe jour ka bi bembe ko koma ko pola ya ngona ba oyé ba keza morgue inosbi aza déjà leader abundi mingi po vina ye koma ndenge komi wana abe bana Vodacom on comprend ko bi mana Vodacom eza na problème ité fallait abima na quartier latin faire égale abima na oye musique à maison mère. Pourquoi pas non si bien abima na Vodacom? Abima na Vodacom, oui featuring à liboso sala nanani. Na icône. Hein? Amuninga batu. Est-ce que Vodacom y a un autre bango Vodacom? Et ça réseau moko ya blague, leader dans le monde cellulaire ici au Congo. Hein? Oh ba anglais ba ye ba tiango. Et ça réseau à blague. Comme bima na Vodacom y a problème ité, et ça concours. Oh Vodacom ya sali a salisaki. Voilà pourquoi ils n'ont subi. N'a pas capacité na enda bimaki leader. Ba voter na mawa, ba voter na mawa, voter. Problème est que auto bête là ba inonga que je sali en passant auto presté bien à Kanyao. Est-ce qu'à beta na poto jouer la renaissance. La renaissance. Papa. Banza mona kaukati. Ouais. A kembi pe awa. Mais le loto betele mabogo longo na ba wisa. Total la vie ya batu bongote. Na lina bimate na zonga. Azana logo tata mona ba ranja kala. Lelo akoma na mbongo azalaka na eloko te. Po ba benga yo koza na eloko.
Té, il faut pas bien les lots en eloko. Il faut en eloko. De l'île sabotama. Abotama na mbokati. Hein? T'es injurité. Et c'est injurité. Il faut que tu sois la fier. Et ça le roi Yokoli n'a pas si. Na lupangu na bino na opeso conseil lelo. Au moins lupango ba yebi ke Margot pour jour otombo ma bato ba no finga yo. Lupango e kolisi bino e bokoli bino. Ba bongisa angote. Babongisa lupango wana te yango ndeza référence na bino. Botali sabatuke, nzambe alokota biso awa, tala lelo bisika biso toza. On comprend? Denile sabotama na mbokati. Lelo za na niveau ni. Est-ce que bandeko o na ba camarade o denile sabotama na bango na mboka. Baza na niveau o ya za na bango. Il faut to pambola nzambe o ya sale la kaswa diza. On comprend? Omoni na lina lo baboy. Ndenge to lekaka na télé bongo. Ndenge to vanda ngala yo to sa ba analyse. Batu balanda kabisoti. Papa, ezala batu misu to tuka kabango, mais tant azongi na deuxième version atala lobité. Na monaki ki azo tuka nga mais ezaki po alobabo ezaki na ko tuka te. Ezaki ka avantage nanga. Yango ezo garder dignité yanga na yo. Denile saleki na télé combien de fois? Rebo azala ndumba. Azala ndumba te. Ala ta bien ou ala ta bien te. Azala na ba relation ya kala ou azala na ba relation ya kala te. Du fait qu'il y a comme moi si ya innocent. Abina na bali été ba bi fana ki binage. Papa na ngai, eza na problème ité na oye biso boye. Kaka papa na nga Roger Les. Ndeko ya Denis Les. Ate ya kanga lobi libala ya liboso. Ezbandaka mukolo mwasi na mobali bakutani deke mobali alingi mwasi andimi alobi nandimi yo libale bandi yango wana parce que poto comme pas pareil photo bandana biso mibale. OK. Hein mon frère. Yango zo mona lelo bato ebele na Congo awa. Bazo se retrouver surtout bana basi à l'âge de 56 ans à balater pour na lolendo ezo kende lelo. Bozo ta la conjoncture a pays na biso te. Il y a des fois ba bengi mwasi aza musungi ya mobali. Mobali aza faible, mobali aza makasi te. Pour pas benga mutu aza musungi c'est que yenda aza makasi pour na memiso basa mai na mutu c'est que ngana fort yo za faible oza kokate siko moi si aza musungi ya mobali veut dire tant to kutani to ko sangisa ba idée na biso lobe sali ke ngana zo ndako lobe sali ke na somba voiture lobe sali ke na s'économiser pour na bala yo azala soki copine yo nani bazana ki kokibinage et concerné yé de l'illicité donc ça la bien té a rumeli na mona batu donc on dirait c'est que ça m'a emmené musu ki tanga kuna mwasi mo ya inos bi akala bi na mo na chronique akati ya bi ko tanga bi ko ta kuma dana rebu mais siko le pasteur bakanga bakuma bona ge na boîte akoti boîte ake romela masanga na boîte ba tchaka musique ya nzambe te wana eza bien atika jeune frère wana yango na lingina zonga poto bima to posa ki na question na moni de aba homo sa biso si le problème c'est quoi excuse na ngai na lo babo to contrôle ka ba propos na biso ndenge to vandaka awa batu balandaka biso photo contrôle ka ba langage na biso papa na ko finga batu lelo pona flatter yo lobi yo posa la faiblesse na auto obebana so to bebani na yo na linga la changer langage est-ce que bato balandaka biso bako apprécier nga bakoyeba ki na flatter e resopanga o fona tikala na position nga o nga na za nango place mabe za na lobi mabe place malamu za na lobi malamu oya ko ndimanga ndiminga soko boyo vandi soko boyo ko pesa nga mbongo est-ce que nani bobi kokisa asombi na lo ba immeuble non asombi na ba immeuble te mais soki azaka na facilité asomela nga secret lelo lobi tanga okoma na bomengo aboya opesa nga mbongo est-ce que so boyo opesa nga mbongo lelo oyebisa nga masanga dadi Arafati na Angola na Luanda que je sali na sombi ba immeuble lobi akopesa nga mbongo te donc chacun à son tour mon frère Denis Les eloko esala ye ezakento na perdition au via perdre yango komo memaye na ba niveau ezo memaye wana innocent za muto faut to protéger ye maman oui Eloni déjà aussi parce que bili bosali imagine ki innocent kabela ye akabe apesi transport ndesi ke ndesi biba ba lo ba ke o akena ko senga comme porte-parole innocent boy na ye azumo apesi pourtant innocent apesi ne mbongo tabiso etemba benga sango sanga za temba na age ne ya ko comme porte-parole innocent na ne ni po innocent na le côté comment innocent do vanter makambo lukuta apesi mbongo te azoko za apesi mbongo apesi ke place nini yelo ya zo silika ngona po bo ba ke apesi mbongo porte-parole les amis porte-parole les amutoyo alobelaka mutu mais ba misusu baza certifié neti nani Elton Mbondo masana biso o aza certifié na ba oyo ba lukaka ba approcher ba leader pour ba pesa bango valeur est-ce que vous osez penser que batunyo so balobelaka fali pour pas fali ayebi bango o yamba pe misu na plateau fali ayebi bango te
bato nyonso balobela we ranson toujours mon image moi ya fali pa ayami bato balobela bazaki ba kisinzor na mona na janvier bengo ku janvier ba fana image za internet mais nalobi fali ayambi janvier ayambi kisinzora na peso exemple we ba masa na biso mo jus d'orange alobela pe fali jus d'orange na est-ce que mukolo fali atanga janvier atanga ikomona mais ba jeune on a ba bunda fort na balabala ba finga ka bango pona fali. Un jour, il fallait avoir ses souvenirs, à benguiller, à reconnaître. Mais dans un moment, on va certifier. Ok, tout le monde a cité Nabiso. Donc, il y a Denis Lessi. Alors, il a rappelé Falit. Il y a dit que Falit a fait une rivalité. Mais Denis Lessi a tout qu'à faire Makassi. On comprend? Est-ce qu'il fallait appeler ça un bon ou pas l'Obélaï? Est-ce qu'il fallait avoir besoin de Denis Lessi à l'Obélaï à un niveau? Il y a sommet au fallait avoir. Et lui, on l'a dit. Bonsoir Zorata le baba. Papa si quand on a sur ça a coûté de Niles après de Niles ça va bon à transporter. Ah, aux assir. Trésor. Ce qui est bon pour de Niles au Wangana. À lobby qui est le barafita ko ça. Ah, tango de kablaye bon à bigu d'une sangwa kabela gaye. Qui t'a dit que à lobby bongo parce que maramo ino si bien bimi. À lobby bongo pour mambo ino si bien bimi. Ce que bima ita ngolo ba bongo te. Ça peut la. Ce que bima ita ngolo ba à cause de nous, c'est pas bon. Mon cher, au moment où jeune on a no mona bango. Jeune on a no mona bango. Atanga na yo so de kuda ina no sibi. Tozonga makoloti. Ah, nazo ebisauti. Na flatter te. Atanga na yo so de kuda ina président Fali tozonga makoloti. Ata to kuda na président Ferre tozonga makoloti. Si to kuda la mutu le roi Patrick Bekam ou bien to kuda ina Goga. Tozonga makoloti. Bati bona papa mbwa mati papa mbwa mabazaka na bambongo na bango yake boya inosa na mbongo te yale inosa na mbongo inosa a signé ba contrat combien actuellement ndabe beta musique bana ki musique ressorter wana musique bana mike oye ba bana moko na Nigeria ba beta banze momo ya bana mike bo to bina ngona ba fête te est-ce que musique ya pour la musique ya bana mike mpia ke zo beta ma partout awa ya ye bien ngote to tika ba bilo wana ba anti-valeur mais vous saliez trésor maïndo sali à toi moi de Niles c'est sali oh il a kabelé mbongo ya bien pesine mbongo te bozo ko ça oh apesa ye mbongo oh agina o senga ma porte parole baba te inosa ba boy ndevele sa sili ki ba ko sele ba makamela ngo lukuta siko ko za la porte parole à inosa ozo mona ngo muke ah papa mdazo bengi mona muke ya bien ye fa bengi nda bet la ba ne ko ye pas papa muke marambo ya osala ye pas papa muke. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci. Il y a Denis Lessi, il y a Denis. Ah, prophète, papa, ça prophète de la nation. Prophète de la nation, Mamouni, Alobi, la nation. Papa, ça prophète de la nation. Moga yango ezo kufati lelo. Toi aussi, les émissions. Papa, de petites émissions. Salut à vous tous. Denis et s'engager quand Monsieur Bolembo. Donc, toutes ces émissions, peut ça bambote na yo. on appelle ça Rabokata, on appelle ça cette fois-ci de Solibe, il numéro va afficher, on a pas le numéro. Merci à Bob Kogi, ça passe. Il y a mourir là, non, on a Bob. Là, Bob, on pangi. Il y aura une émission dans un bino. Regarde la presse, il y a une version mode. Bogara, Ebige, oh, à soigner la couloute, n'a bien. Attends, mais c'est pas grave. Ebige couloute. Salut à mon frère Trésor Maïndo, l'honorable. Bob Aïbsi, salut à vous tous. Et je salue la fille de l'ancien gouverneur. Il y a ville province, il y a Gemena. Salut à toi, en tant que communauté pour Batoubaï Belabiso. Et je salue aussi Bandegonio Soro Balingarabiso, vraiment. La Pessimbote sous la Pessimbote na l'œil du maître Patrick Bekam et porte-parole certifié. Elton Mondo. Salut à toi, merci beaucoup. Dans ce livrement. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à Madame Aïcha Ndombe, Maman David, moi c'est Nzambasala et Santache. Comme on a dit, moi c'est Abio, le rôle de Moukou à Sardinani. N'oublie pas ça, il y a Laetitia qui bala, automatiquement qui bala, Cholet qui n'a pas Nzambia, Atikelanga, n'a pas similon bote, Ska Botali Bicho, et puis Dada et quoi qui est monté, mais M. David Kalumbi, Maman Yabana, moi ça m'a communé. On te salue là où tu es. Lady Maître, mon ami Moutubile, on te salue quelque part. On a moni pour ça, Elton. Bon, merci Nayo. Allez, rendez-vous demain sur la même adresse, Ndembanza London TV. Allez, portez-vous bien. Au revoir.